te ngai sikoyo na osala rando te ngai sikoyo na okoma oloba ndenge ezalaka la équipe nationale na bakardachan c'est-à-dire toyei tolobi na biso na tv mais so tokutani bonjour bonsoir okomprendre tokoma sikoyo na niveau moko oyo ya bongo mais ke nalobaki o rando esili boso napesi mutu mo mbote abwakisi na ye nga abwakisi nga soni fo mpe ntango naoya bonaka mpe mo ekengeti emsoko opesa mpe abwakisi yo mais na motema ezala su baronki te pena bakanda mo pena te pena kanda pena sérieux non wana nde esili mpo na nga wana esili mpo na nga en tout cas nga na soli dans janvier sikoyo biloko bongo ebima comme si ntango osala biloko bon oh bayebi te ke janvier ata mwana mama na nga janvier azalaka na Karine c'est ma soeur de notre mère donc nga na lokola mama leka janvier akobenga Karine mama Karine na ma soeur de notre mère donc nga na mama leka janvier donc ndenge eza bongo makambo ne osala eza mpe na bato bapesi voice baza madame abanda obisa meme nafungola congélateur bopesanga castel ya malili ebe biloko totikali nango vraiment ezala moi que todo lela nango donc il faut seulement savoir que madame n'est plus et des leçons à tirer mot donc il faut comprendre que madame a sauté to éviter moi ba mike bozwi nanga madame bozwi nangai madame n'était côté le madame Angélica funenga ezaki parce que na saki live non ça live faut continuer comme à côté na kombo na ye abano finganga alors nga pe na ndo répondre faux compte ce que faux compte azo tindelier le gars ebi que j'ai mis ma na tendresse abengi yo okotaka afundinga après moka yo komela nga pour na suka binanga na zo kamino ka baleki nanga madame tiana senga na ndo finga des faux compte parce que venez ebele madame à chaque fois na coûter le na moi $10 na ngaibe que na koma na moi 30 40 madame au bac c'est nga mbongo ma tolo mona ndo beta madame le nord il était ce que so coûter mutu mona banda bo beta a pesinga te na ndo madame nanga donc madame ayeko lia na bato madame ndo seka na bato madame aleko kaba so dans la madame en tout cas okolia okomela donc spécialité na yeza ko sangisa yango moni ba polo yango moni pe to beti ba polo boye ça veut dire que non na ba polo to kosala ya long na e parce que avec mutu ya t-shirt donc to na jeans voilà donc to dole la madame Angélica ba yebi te madame tala ngana bilo sa polémique te na ba problème te madame tikela ngana boyi madame Angélica avec équipe nationale avec ya ba charge ba défenseur ya ba to ba permettre na Karine Mokonde et belé ba permettre par rapport ya ba conflit tant ba kabona Karine de ba yesko ba diembeli mais madame Angélica avec ya biso donc matanga pa na biso esi la te mais pas la pa ya bango esi la ka lelo to ba kutanga lobby ba zongeli ko finga ba zonga ma normal question mo ezali maman message ne ko pesa na ndeko esi ka matanga ba zonga ba créer ba buzz ya bêtise toko créer buzz na matanga mutu te eza buzo ba bêtise mais seulement que toko sala ba analyse toko sala ba bonde to sali parce que so be mutu so akufaki engele kaka pas madame moi live moi indi botala ba bêtise janvier et ekozala kata YouTube donc c'est normal donc je peux seulement dire Déclaré un moment dans ma tanga à Angélica, tout le monde a présence à ma chroniqueuse belé et là vraiment et ça se passe parce que azam toi c'est musala mingi mais tout babi que azaki to ba buzz to kolela ndinga ba buzz c'est nécessairement so mutazako clash jour à matin on est peut to kelenga na ndenge voilà moi j'ai d'abord merci na ba chroniqueur nyonso na ba chroniqueuse oyo et surtout bato bazana kata organisation pardon. Et maintenant, Madame Angélica, merci beaucoup. Natania, Binez, Leketchou, Barézi, Bazar, Bazar Ebele. Nan. Ah, ok, peut-être c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Donc, maintenant, Angélica est servi sur des leçons. Toujours l'Angélica, avant de nous soutenir, tout le dernier hommage naïe. Kobakazaki, dans la baisse, dans la polémique, c'est bon, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Et l'important c'est que la madame Angélica na kimia, tout c'est au revoir, c'est tout. On a dit que polémique, c'est pas les moments. On n'en a pas besoin pour l'instant. Il y a tant de amis, babité mazaki, tu vas clash, tu vas babi le bigot, bilamba dans tout le monde. C'est son dans quatre de manière pour un sentiment na yemoko. On ne sommes pas obligés de quatre babi sur nyonso. On quand quatre même pour un intérêt na yo, il y a pour un intérêt commun, intérêt commun, il y a pour un intérêt personnel. Donc ça quatre de manière pour quatre de manière pour un singla bien, il faut dans la boxe ça m'a long, il faut dégager un peu soloté.
Pourquoi tu as swali peka? Soit mon yo. Le premier matin, on va dégager sous. Tu es question quand tu es là-bas, faut dans la sola qui cause dans la odeur qui cause dans la pantalon qui bien, cause dans la singlet pembe. Donc voilà. OK. Mais toi, et là tu as déplorer tout le monde en cas que bloc qui a secret dans cas ça va groupe. Mais les obima, les bandes apparemment chronique bon. Et qui n'a pas bongo. Ils ont fait qui est bongo. En plus maman Moïse appelé. Moi il après matin à dimanche après lundi. Maman Moïse bandi. Si maman bandi sous bandi. Et bimakaka, ils ont fait matin, et bandi ils ont fait matin qui est qui est bandi. Ndongo c'est trop dit. Ali qui mbongo ezonga qui kitake salaki et qui n'a pas bongo. Donc voilà. Balé qui peut mbongo yé bana. Ouais, balé mbongo yé bana. 5 là balé mbongo yé bana. Te mbongo na limite ba lié. C'est qui causation 20. Na cheka cotisation, c'est 20 balé, na cheka 20. Ba 20 na cheka 20. Si yo cheta, na mo communautaire. Mais bien besoin ba groupe ça. Tala. Et là Congo, merci Junior. Va bien le Congo ça ya okanga makanga. Caméra est mbongo te et matanga la boutoir. Ma caméra nous se tient bon côté au comme les na liste était mais est-ce organisation ça bien et organiser comment bien tanya mabe des awana dizamboka donc ça comment pour na programme matanga ils ont lobby tout ça awa lobby na toké morgue il y a cinquantenaire après cinquantenaire toké aussi d'Angélica la dernière demeure na au la nécropole après nécropole aux on a ben des consolidations il y a un village panda c'est pas les que tu me fais en charge té ils ont charge c'est communauté ba poni pas les que tu pour na ben des consolations c'est tout non pour na bilongité parce que internet pour gagner ngani ba ba polo grâce ça dit ouais grâce tellement ah ba polo grâce ça ça me sur polo mutu et puis les 100 polo ezali pas mutu nyonso te pembe ta pona lelo pona la pona bolingo amour pembe pona boza kasa groupe te okota te mais so nani Nicolas moko Master Nicolas Mokonzi mikamo en tout cas tolobla après matanga parce que na mono boaxima master na pembe na bolingo la ça que la paix qui règne na 23 to pesa ba bouger biso nyonso nous on pesa ba bouger poto baraki Angélica tolinga qui est voilà. C'est un peu ça. Un mot pour la fan Angélica bazali banda mboka parce que ba on la paix ensemble na biso. Voilà, boza makasi bobungisi moko na bobungisi ozaki chefté na bino to bazaki bâton to bazaki muta makasi na bitumba ato moni resulté paix à son âme baza makasi courage voilà. Voilà, merci beaucoup de carré. Voilà, merci na ba interview sur 3 au Skolanda ba interview toza wana pona kolela maman na biso Angélica ça fait trop mal ma. Nzambe mutape sakaye pe muto azwaka. Voilà, bonsoir, bonjour, on a internet tout partout au monde au Balandaka la bio à travers des 7 chaînes d'actualité écrites à la télévision. En tout cas, merci à la patronne Karine Kibiswa depuis Paris. Autrement dit, VIP international. Moi, si nous avons pourquoi pas notre papa, Docteur Dalphin, le prix. En tout cas, le internet, tout nous a signé. Le vraiment, c'est vendredi. Tout ça, on a commune à Bandalungwa. On a salle de fête neulement. On l'a bâti, veille mortuelle. Il y a maman la biso, Angélica Madeleine, on mimi na bengaka. Na combo ya madame en tout cas bon comment on a vraiment différent ma chroniqueuse en tout cas organisation et ça qui to côté ma collé la maman la biso parce que c'est une dame oyo a sali musala et belé na monde chronique na monde ya presse en ligne en tout cas to ça collé là parce que lobby samedi déjà biso tout ba chroniqueuse ba fan na ye to rozala na cinquantenaire babila ou nzoto na ye ça na morgue ba kokende ko kunda ye na nécropole après l'organisation la presse en tout cas ba sali on a toujours sala kolela maman la biso après on a barokende na village panda mais tellement écran na télévision ils aura toujours on a pour nous présenter bino en trois bokoyoka ba doloyons ya bande ko na biso ndenge bazolela maman Angélica toujours na kati écran na télévision suivez. Voilà, bonsoir René Biri. Bonsoir maman Judith et puis bonsoir aussi na bande kotu baota la biso monde entier et toza na matanga de monde la maman na biso Angélica Madeleine madame. Voilà, merci beaucoup. Eré président mon abisso na matanga. On m'a tout les air pas si mais tout mon ba chroniqueuse baza kolela maman na biso Madeleine Angélica na benga ke mingi madame. Le lati ki biso mais tout mon na matanga na yezo me manette ba buzz moko le comme to lela mutako kufa dati ki biso mais to c'est là on est ba buzz. Bon, eza malamu te eza propreté eza ba comportement moko o tozali ko déplorer. Et pas bande on a biso ba journaliste au bazali ko se comporter de la sorte. Bien sûr que oui, Angélica faisait partie na kati ba buzz, na kati ba polémique. Bon, d'une autre façon
kolela ye na terme ya base eza nango mpe mabe te mais fo ezala babase moko ezali constructive ozolanda et non oyo ezali ko-humilier, ko-salir image, ko-salir personnalité. Faut pas oublier Angelica Madeleine aza na famille, aza na ban, aza na bandeko. O bazota la YouTube, bazota la ba comportement o bandeko bazali ko sala. O ka ombongo kenda kiboye, o bayiba kiboye, o kuna oye kuna sala kiboye, o kuna sala kiboye. Ezali malamu te. Eza malamu te to le landeko na biso na kimia. Donc, surtout le long des alliés à veiller mortuaire. Il y a maman Nabiso Angelica Magdalena, donc des tous veillés. Lobby, to kamata corps, to que de tout ce qui a une dernière de mer. Rien à dire, tous ont moi si maman que c'est une équipe nationale. Lelo tomoni maman Nabiso qui biso mais mingi pe azaki muto lelo pe asunga ki susu ba charge ya Karine Mokonzi. Et parmi là ozaki membre po zaki na lisanga wana. Eloko ni ya malamu ko bimisa o ba bon souvenir esika no pona madame Nabiso. Te bonga rena biri nazalaki ba charge te nga nazalaki na 4 équipes nationales. Donc Angelica Madeleine azalaki pe na 4 équipes nationales te azalaki camarade ya Karine Mokonzi. Au membre de elle abande ko soutenir Karine. Non seulement quand Karine mais biso nyonso tozalaki wana moi boye na ndenge kaka ndenge zalaka kaka. Et alors tangu équipe nationale eko kufa ba eko zoasko relève ya ba charge ou ba salaki o ye azalaki logo la leader ya ba charge ye mutabande ko zo bango en responsabilité quoi. Donc ye mutazalaki na bango. Et alors souvenir o ngai na zo garder et pas ya Angelica Magdalena. Ezali dernière fois na monana ye na Bakayaou aza ko diriger musala na ye ya ba ciment ya ba livraison et tout na assista qui est azwa ki moi quelque chose tozala ki na janvier akabela rabiso ozolanda c'est-à-dire que nga na yebi Angelica non na ba base mais na ba misala malamu c'est-à-dire que na ko soutenir ba journaliste na oignon soto azale kozala na yango. Donc j'espère que ba témoignage ezali vraiment ébélé Angelica. Voilà, merci beaucoup René Abiré. Merci et beaucoup. voilà, merci tous continuer sur ça la interview Nabiso parce que le love vraiment habite au là maman Nabiso Angelica parce que lobby déjà na mort à 51 corps na ezobi en tout cas tous ça on a ba chroniqueur de chroniqueuse ba vraiment tous les là ensemble parce que babi aimez nous vivants mais maman le psati ki biso. Voilà, merci beaucoup to moni vraiment le matin maman Angelica ba chroniqueur ba chroniqueuse ba le laye mais tout le monde matin on un peu sur le camp ba polémique parce que babi le royauté de ba mon kanela est-ce que c'est nécessairement le matin on va comment pour la biso le bakoya bakaneli na matanga boyo kite bakiso abi oya te matango eza matanga mutu nyonso parce que Angelica zaki youtubeuse ndeti nga naza na DK nazaka youtubeuse naza chroniqueur matango eza matanga na biso ya youtubeuse matanga na biso maman Angelica za muta show ok ko ba youtubeuse nazaka to bundaka to panda milangi to kata bilamba so to kati bilamba na matango so to bundi eza mabe ay mabete mutalo yenge bakundaka na loyenge muta kimia bakundaka pe na kimia to kaneli mutu te to poni pe longi te eza ndo na Angelica eza ndo na Angelica te eza ndo bunda na Angelica ya nyonso mutana za na droit za na 1000 droit ya ko ya ana 1000 droit to poni te to kaneli mutu te tout janvier to benga janvier pendant soyez les bienvenus janvier mutasima janvier le bi yako yakata ba obete oyaka tala nga za chinois naza baku naza na matango eza mwana chinois parce que Karine Mokonzi tabimisa Angelica po bino nyonso biso tout ba Angelica madame Angelica eza na grâce à Karine Mokonzi Angelica misala déjà Angelica non aza mwana bimina libuma Karine na maternité Karine Mokonzi parce que ndenge ni na bimaki parce que équipe nationale ezalaka Angelica zaka koni bezité koni foitité adane bêtise te papa azalaka ngote azalaka pembe na Karine da pesa ki lengi ya zwa micro ko loba ko zwa micro ko cracher les bandes to cracher. Mais là, c'est quoi? Est-ce que bino ba bêtise? Les sons ils vont tirer na liwa mbina mbala kataba. To tirer les sons ils ont liku ngongana eko kaki. Ngongana nzamba senga ki akufa kufi. Nga pezu ngongana ngeko beta. So ko beta nga na wese na osumba. So ko beta na likola mobali na ngai. So ko beta na likola mobali na ngai. So ko beta na likola koko na biso. Likola mobali na. Oh, Madame Angelica, ezwe na maternité. Azobota akembi. Mwana bimi yake. Yo bezo
nga pe so ezinga na maternité ou bien so ezinga na olongola zemi papa liwe ki para place on soit na obota so pe ezinga na olongola zemi so pe ezinga ba otsanga zemi na ke kaka elle dit là oh to stop to taki no moi stop to baki to kuni madame Angélica samedi dimanche repos lundi o taki frère bino bozali bino etaki batosaka banini babuse banini contribution na bino contribution na yo grâce ezalaki nini na madame Angélica présence na ngai ocontribue lote na contribuer aza na mbongo mais bakata montant ezalaki à $20 tala quand même okonde pesi $200 ilike ebele donc Karine ateli bino apesaki bachine mpona bachinois to $200 eza déjà ebele nazala na cotisation apesa te cotisation eza deya présence na ngai parce que na opesa cotisation na ngai olia mbongo parce que mbongo non na famille ya Angélica baboyaki mbongo po bandima kaka pamba boleki tu asali boye nani otanda mabedi amata kiti ndoyi nanga grâce ya temba amata kiti po ka famille ndima kaka tozwa moi charge ya mokie artiste ni tozala ba star koni fois tozala star parce que atoseni na sama bele yebala kaka ba comédien ba voix c'est ma boya biso maté poane ah d'accord nango oui c'est la nature mais vous savez déjà groupe il faut avoir du secret pourquoi vous bimi ça parce que ceux qui secret pour moi c'est la groupe papa maman secret ça la raté na vie ba artiste na vie ba star secret ça la raté atozo lia boye ba bitinga boye atozo lia na nzela ba bimisa ka raté secret ça la raté voilà merci papa.